Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Bandeko ba bolingo mbote vraiment ya mingi Mado Chako Nabino, hein, la Venise de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Selon Maestro Boilos, selon les lions de la presse, selon ba mama, ba papa, hein, Nabiso Awa, ba yaya, ba ndeko, o balingaka, Mado Chako, apesa kabino, ba information en temps réel et vrai. Lelo na émission Nabino, na yambeli bino, mutumoko boye. Nalobaka boye, quand il s'agit d'une grande personnalité, un grand nom à Wanakati à Paris. Nazo yambela bino mutuana po, derrière lui se cache une histoire. Na émission Nabino, bien sûr, moi, une histoire. Cette émission qui a pour but de rendre gloire à Dieu. Cette émission qui a pour but d'aider celui qui est en train de nous regarder. Parce que Moutounio so peut-être te azalakane sengo à tout moment. Peut-être oyo azotala biso lelo na émission oyo azana posa à mettre fin na vie na ye. Azoka ko joindre les deux boutés. Azali désespéré. Histoire ya mutu o na yambeli bino. Epesa kimia eteya yo, epesa yo espoir. Koloba ete ndenge Bible zoye bisabiso que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe, vide et ténébreuse, et rien que l'esprit de l'Éternel s'émouvait tout autour des eaux. Natango wanaka ande na ibsarabino, Nzambe ayebaki yo, ayebaki nga, ayebaki pe invité oyo nga na invité lelo, abengaki ye na kombo na ye, pe apesaki mission, c'est à moi oyo, apesaki pe témoignage na ye ya koya kobetela yo lelo zali kotalanga. Donc zala attentif. N'oubliez surtout pas de vous abonner na Edino Bilengi TV, na Mado Chako TV officiel, le lion de la presse Wayambo première dame. Donc de ce fait, Naiko Yambilabino, bonjour César Ngadi. Bonjour Mado Chako, Doliprane de la presse. Tout ça, ça passe au milieu de Doliprane, tout est fait quitter. Ceux qui disent que on va faire mususu. Oui, bien nazane sengo makasi ya koyamba yo. Et sengo za partager ngapi nazane sengo. Ndengo pesinga petana yo, vraiment c'est pas donné à tout le monde. Parce que vous avez vraiment tenté ndengo yebisa kinga malgré cela au sali effort pour ezapo na kopesa nzambe lokumu émission oyo moi une histoire. Yango osepela kiko ya nzamba azwa lokumu pe apambola yo. Amen. Papa, oza mundimi? Oza mundimi nga naza chrétien, na botama chrétien, nazwa baptême, nazwa confirmation, maman nanga za kutu donc maman catéchisme ba o pesa bato banini avant ozwa communion. Donc nga benza donc nzamba ebinga. Ebinga kwa nzamba za pona mututu. Aebinga donc so totali kande to solo là totali makambo na nga na salati lelo donc c'est que nzamba linga ngai quoi mais ngape na force pe que naza pe courageux vraiment en tout cas nzamba yebiye akosi yangote yango nazoyebisa bino boye lelo ozala chrétien ozala chrétienté ozala mondimi ozala mondimité mais à partir du moment oyo za kondima kolinga mwana na o mwasi na o voisin mutu oyo yebi na libanda te kamati osunge mwa muke, c'est ce qu'on appelle l'amour, et l'amour c'est lui-même Dieu. Ndenge kaka César Ngadi alobi nzambe ayebi yango lelo azobetela bino histoire na ye. Boni papa musala ndenge nini? Musala très bien, ça se passe bien donc par la grâce de Dieu parce que musala ceux qui santé za bien te nzamba pesio santé te rosa le côté ata osali ba projet donc il faut santé za la bien donc santé c'est ça
c'est primordial. Donc, ata dino image au monde en dans la réalisation, la caméra mis ça toi manier parce que santé ça bien. Si vous sentez ça bien, donc ma trop quoi. Donc, mais ça va. Donc ça va très bien. Pincho pesa kana ba émission et pesa ka motivation muto atala yo. Ah ouais, merci merci. Il faut parce que vous ngate ko ça émission donc ba to comme ko lala ou ba to comme ko s'ennuyer, faut ça na vitesse mo ngaba donc il y a la musique à vitesse mo ka vibration au moins que muto atala monsieur inédit en 30 heures quand ça s'installe 10 minutes au gabeti déjà ba 45 minutes. Moko za kana ba problème te par exemple po ezala chaud ko swana ko ganga. Moni Congolais lingi mututa zala na liberté d'expression alingi te mututa zala na oye azokanisa na posa na edo oyo madosha kwa kanisi na lingi pe kaka César Ngadi azala bongo. Non, il faut la conviction na yo, il faut koyeba makamne olingi. Donc nga déjà naza mutu moko, je peux dire naza un peu têtu hein. Têtu mais j'écoute aussi mais ngai ata boza 1 million de personnes, nga so na yebi likambu na nga wana naza sûr nango. Na oyo kabinote. Na kosala yango parce que ndenge na loba na makambu na nga na loba. Donc yo moko omiyebi koleka batunyi surtout. Parce que bato babiso likambo okoka te mais yo soko yebi kosala ya ndenga na sala nga so na yebi na kosala yango na kolanda bato nde baloba te mais soko na yebi te en tout cas na yo kaka na vanda pe nie na yo ka écoute mais soko j'ai raison ya wana bato mususu donc ya le live sangaka toi t'es trop dur toi non na trop dur te quand je suis sûr de moi je n'écoute personne quand je sais pas je connais pas je demande j'écoute parce que soko yebi te oyoki ce que oyebi pe ndambo obombi mayele no ndambo yoki mutu ayebisio o compléter na oyo vraiment to koti na kati ya but ya sujet na biso ya César Ngadi. Oui, est-ce que selon problème ya handicap ozanango obota maboy? Non, on a la botama beauté, mais je vais déjà te mettre à l'aise. Donc, ça à l'aise, poser toutes mes questions. Handicap, n'a tabou, télécamo, tes questions, monter à tabou. Pour qu'on a mon dans la salle à émission, mon téléphone ouvert, au benga mutu. Bon, on a un téléphone ouvert, au bon n'importe quoi au benga, mais non. Mutu sous au benga, au répondre mutu. Au répondre, mais au répondre était. Vraiment. Donc, on a bang relo monté. Si j'ai tabou, ça l'a raté. Bon, à partir de l'émission, on a eu te bien, va comprendre. Et puis, na sala qui à l'occasion de l'anniversaire, on a bateau bâtiment, on a vidéo. Avant de la vidéo, on a sala qui moi histoire il y a vie nanga muké. Donc non, moi je suis pas né comme ça. D'accord. Botama bien né tibana surtout, c'est à l'âge de 6 mois. Que la période notamment le 20 août 1962 au moment que chose au monde a totalement dit non moi n'était habitué de toi master vraiment on me battait la rapenda ouais ça se le dit liaka na raté na mela masangate donc na la ka vraiment na zape mutaola les belete na la bien. Donc je drague pas, je suis un saint quoi. Il y a solo. Donc là c'est pour rigoler. Mais non, mais vraiment, la Botama à Lyon, 3e décan. Donc moi je suis Lyon, sur na bango. Donc à l'âge de 6 mois, naïe que soit malade de la poliomyélite. Heureusement donc opération banini donc la droite va récupérer qui gauche n'aime pas un problème. Donc mais ndenge nazalaka bo penza ekoma luki nanga donc siko soki donc Jésus Christ de Nazareth akiti na se alobi penza ke oh non na lingi na bongisa bato zonga epse non kende côté mususu ou bien kende côté ba aveugle ou bien luka ya le choix mi o bongise me ngande nazalaka un temps donc ekoma luki nanga ya donc luki nanga donc monaka mutu mo grand prêtre na kani donc danger donc ngai koma nango bien 6 mois après donc na tambolaté hein. Tambolaté, donc après, comme il y a pareil, orthopédie, colata, et puis bon, ce qui est, nous avons des salaka, bon, on a botamagi pe na famille mon côté qui est modeste, botamagi na famille mon côté, il y a bien, hein, ok, papa Zaki n'a pas moyen tout, donc bah memingati, donc bah pareillage nanga, makam nanga poto, misusu, et ça m'a compte à banque, donc et puis bon. J'étais aussi un enfant gâté par rapport au bango on mona aïe boye ebo ngamona ngamoko noko yaya siko okoli na ngone na koli na ngodo na eba gudute si maman na tambola raté voilà tango okoli nango état d'esprit ni nezaki nango par rapport au mona baninga na yo ke bango baza makolo normal mais yo
ngai nazali na complexe te ngai naobeta babale kutu banini grand gardien nabeta banzoplo asima kutu donc neti kazadi baparade banini naobeta babale bato bakolo nanga bayebi naobeta babale nazali kuna complexe te ndenge bamama kobanga yo zayo non sans complexe sans complexe toya omonake pour ba 14 ba 16 na on dit déjà bandule et puis donc bato kutu baokansanga so bamonenga na kane mutu mapisa oh mais yo tiki kane te kalakala wana ngabi non na sala kaboy ba miso baokansa na okosa bani non ngai sans complexe surtout ni Hadi Londolé petit nanga Hadi Londolé les célèbres ah oui ça yo bah il y a César kutu pour attendre ba pote na ba koto mo na so kote le msu na transport comme na biso mo na siko faut bâtir le place ah ngani nga ba jewa na te non tika nga bitanga na kena bandula la musique to télémarat selon mituna César ngada zai mo amo gâté pourri est-ce que ça qui pour un problème et handicap pour tout bana nyoso na kata ndako bazala ki mona mwa ba privilège pe ya ba temenga yo moi déjà ba parents tant ba sali boy moi neti comme raneti bazo se reprocher à biso eza boy moi no photo ba donc moi ke bango bazo batela yo ba mona ke ndenge za wana il faut ba batelo likambo ko boye na bodon bango bazo sala na ndenge ki parents bazo me okinga ngata tata siko tenga na za bunga lingaka mutu teke donc azala net azo que lo mawa ou bien donc posa boye donc moi je me prends la tête beaucoup avec ya lolo to sonara au bien to sonara tout le temps toutes les secondes ya lolo choami c'est mon réalisateur ya sonara danger donc il est pas à personne vivant avec handicap mais ngane to sonara danger il faut pas menga bito me mabiso moko donc ngane nga déjà te mutu azwanga na ndengi azo kelanga mawa po na handicap nanga bon handicap physique c'est rien vraiment et comment font les aveugles comment font les enfants là on me dit parfois retardés mongoliens handicap pire des handicaps ngana mona les aveugles donc aux mona te donc bah imagine que aveugle na kana bomba que na ba boulot ba ça handicap eza gravité donc le bagage na ko kima mbangu te 100 mètres plat mais ngana opesa bango là ba okima ngana otala ba meli pema vraiment bande ko ba bolingo boyoki donc tout ce que vraiment Alingi a faire percevoir à Monissa et ça kolobake quand tu as un handicap comme ça en fierté na yo comme ça en force na yo c'est ça comme ça en force na yo pour eko ka ko propulser yo longo la soni kaka ndenge papa na biso alobi kozala na besoin ya pitié ya batute parce que mutu soka za na handicap ya makolote akozala pe na handicap ya mutu pour komona mutu pe aza mukolo aza na membre na ye nyonso mais ayebi koloba te donc nzambe asalaka biso grâce na ndenge alingi nako retenir grand prêtre César Ngadi mingite parce que nous allons arriver il fait tard mais toza minuit passé mais to sur la tozali biso ça biso tina ba 3 heures toza na biso donc kaka ndena esaki bino émission na bino eza na 3 parties. Émission na bino eza na partie auto présenter invité na biso. Ah d'accord, OK. Émission et la deuxième partie eza to tikelier caméra abeta histoire to tikelier caméra abeta histoire moko eza simplement inoubliable. Et à troisième partie eza siko à partir ya histoire na ye apesa yo oyo za kotala ye toli apesa yo ba encouragement pour être osala bêtise te pour être s'encourager à avancer na vie et que nzambe azwa lokumu na vie na yo pe ndenge pe azwa lokumu na vie ya ndeko na biso César Ngadi pour être nzambe akela biso pour na plaisir na ye il est tellement amour que ata kwa tindelo na marque ni na kati ya mokili akopesa yo provision pour ko passer moment na o malamu na se amoyi awa papa César Ngadi oui siko tokomi na moment na biso oyo okokota okotala caméra okobeta histoire à vie na yo po oyo azotala yo na caméra wana soka komaki na suka ya vie ayebaki sute na sala nini na miboma na nga kaka nzamba ayebi ngai te azwa vie na yo azwa histoire na yo exemple kolobaki te notre Dieu ne dort pas il ne sommeille pas nzambe ayebi ngai. Micro. Ok, donc ndeka na lobaki à l'âge de 6 mois on a malade et après bon bah parents surtout bah maman de mutu bazala trop donc
affection makasi na bana na bango azobanga soki ndenge nini mais nga jour moko kutu donc ntango kala tobanosaka bémission politique makasi donc ntango motu le mosusu afinga ayo tokobuka lokolo na mosusu oyo vade donc nga kuna oseka na bi wana eza mamasolo donc motu moko abenganga na États-Unis aza na mwana mo malade binanga papa yo faut sala école penza donc oyo olakisa bato ndenge bakoki ko se défendre po bato mosusu baza ndenge na ndenge parce que motu mosusu okoloba ne handicap ne obi ndenge azwela ngo te ndenge azwa yango te omona kosala mpe mabe abandolela me ngai go tina kwani donc nga kutwa donc kutu so ozangi bakestion nga na pesi yo bakestion donc il faut sikoyo nga mpe na oloba mingi na baparent donc bazwaka te so baza na bana handicap ko osala neti ozokele mawa soki ozosala neti ozokele mawa eza neti ke ozali oza kokase donc il faut kozwa ye bon oyebi kaka ke aza boye bona meme kolakisa pitié te soki ozolakisa pitié omona ye moko mpe azomimona ke aza ndenge moko te donc ngai donc biloko wana kutu nalinga yango te donc ngai nazalaki vraiment bien donc moi mon père était donc directeur de la banque banquier au cadre donc depuis 1951 nga na botama na 1962 donc nakola na kati déjà à la banque, donc je manquais de rien, j'étais gâté, donc je manquais de rien. Bateau, donc on a zagu no le bateau, batanga nangai, n'était à Paris, à Bebalipo, donc bateau belé, baebi, donc au monde donc j'ai manqué de rien. Vu que tout on a mené na poto, ça n'a rien à voir na on a mené na kin. Mais donc parce que moi on voulait même pas que ngai na kende ou bien nini soki na kende tata na maki on za na bachiki wana il faut boya zala na ngai domestique azotandela ngambe to azolambela ngai donc bandoko lingate ke na kende musique fona zaka pembeni na bango. Mais moi je suis venu seul na moni vie wana na ndo za nango na bi vie o so na za nango mais un jour quand mon père ne sera pas là. Mais qu'est-ce que je vais faire donc mais ça n'a rien la muki chauffeur azara na ba chauffeur ba aussi la nganga na loba na okende boye donc chauffeur tinga na okende musu bandule nga die bandula viva na okende kendule na kati chauffeur avandika libanda donc na kosomo na ngana ndolinga kutu bandolinga ponga na ozo bango coolman donc na ozu pe na côté na concert ba mela na ozo pe na zwele momi zo momi do bando zo ponga na zaki yaya mais vi wana na mona na bin vi oyo eza vrai mais il faut voir loin quoi parce que les lobos et vieux il faut vraiment nga forger makamuna ngati donc tinga na ya awa donc na kosa na bina ye vacances na osala ba makamuna na rozonga na ya awa na tigala libela tant on a yepé après mon père je sais pas 6 mois après 3 mois j'ai eu cancer à prostate aye awa na poto après ça un an après mon père a kufa. Non, le regard des gens ne te disait rien. Non, moi, rien du tout, moi, je m'en moquais. Et puis, moi, aux autres côtés, la question, maman, mais pourquoi ça n'a qu'un? Pourquoi, voilà, pour moi, maman aime s'embêter. Non, elle ne pose pas ce genre de questions. Non, c'est un enfant doit poser des questions. Moi, regarde, déjà, c'est que vous avez mon chéri, c'est un faux joke. Donc, moi j'ai ma famille, je roule avec une voiture, je fais tout ce que les valises font. Donc on a envie à route va valider. Donc on a mon avantage. Donc va valider du coup va pas dans la foule à bango. Donc on a tout regard donc tina ko so tana ngo mo agule msuso taninga tunga bio donc ningini olingi na expliquer kan nazotambola boye na lataka appareil orthopédique eza prothèse au moins mutanga vandika bi oboyenga bi non parce que ozotala ngale msozo na ba question au moins expliquer donc regard kutu donc ozate na regard donc aux annettes parce que soki mutu oza déjà boza na ba regard moko moko soni ozala enfermé okomisi ngai kutu donc grand noko ya donc okoloba kutu tolo imaginer ka ngai moi j'étais avant na sala émission na osala moi j'étais dans un bureau moi j'étais comptable na mairie à Damary les lycées baebi donc moi tu viens dans mon bureau il faut annoncer au quota na vana na zaka enfermé tant ngamona bae ngamona longo na mona ki vi wana zaki na communauté trop mundele tout ça ba calculer ba la moko bo eleko comme ça donc ko bela kiol donc na ba mona koti na makambo za il faut batala d'autant que déjà yena makambo so za handicap donc so yena makambo pour banga souté. Donc pour dire que... un moment où ils décidé c'est qu'il faut na bala. Ça s'est passé comment? Ah, on a un vrai chéri, on a vu na bala mais on a momito ça il y a plus de
plus de 20 ans. Maman, comment elle s'appelle? Donc la mamie, la mamie. La mamie. Donc ngai na vie na ngana zwa kaka ba vrai chéri avant na bala. Tout na ngana tangana ba Gisèle Diomi, na tangana ba Nelly Mousseyi. Ba bienvenue qui sombe. Donc ngai donc na zwa ka ba vrai chéri, ba vrai chéri. Donc on a dit handicapé tengam na donc ngam na beta ba forme la musique. On a rien ba Benz, ba Jaguar na ka. Donc na bangani. Donc na zaïgo zo ba grand momi donc ti le longa muta ba grand momi. Na muta ma solo para donc to sala ba jubilé. To tigala ngo ba idino bani donc sigo nga déjà marié père de 5 enfants. Donc ils a goût de GT. Au monde a sigo donc vraiment donc complexe qu'on nous à la route. Donc complexe que des arrêtés puis nga ba vrai chéri faut chéri to nga goût ko pousse na route. Ba vrai chéri peut biso to réunir. Car la biso to réunir ba makambo ezalité ba sida ba nini ezalité. Ozo appelle na chico za na 5 6 momi ozo gérer. Kolo ba boye. Ozo gérer ma solo ozo gérer. Donc voilà tant to ba gérer luka pe chico za la ba solo ndenge wana tango kola komi chico zo talaga ba jo makambo to so sala upe mikana. Koluga te chico yo osala ki mobulu na kati ya pale. Babé on so puberté juvénile so nini na kati ya pale. Donc c'est là que aujourd'hui siko donc biso siko to sala déjà ba makambu to siko tango va na parler ko mpe mukolo zo talaga ba jo zo mona yu mobende mais ok déjà so sala ba makambu depuis Diego Kao donc complexe on a kutunga na zaina ngote complexe on zaita retourna ba master nga lui Blaise Londolé Jean-Claude Kaniki, Jean-Claude Mabala, donc master ngoto tanga donc bana beaucoup donc tout va bouler goûter mukolo moko tu na web seminar anecdote moto zaina car na papa wemba na car ngai si papa mangala mimanga ba mais ba boîte automatique siko na zaina boîte automatique ba ben ngoso kina habiter na boîte so synthèse so semi synthèse oza siko za na machine ozo changer machine mais ozaka na deux pédales siko lingo o changer machine ozo accélérateur au longolo lokolo o changer oh siko mo na me magaka na zaina papa mana o meme ba lupi na mais yo lo ba siko me magaka ba car automatique bongo car oninga oh les automatiques ça c'est na yo changer ma vitesse mais na c'est na deux pédales na za netika automatique mais na zo changer ma vitesse pendant ndolinga wana automatique na ndo mona un peu ennuyant au check à 4 départ mais wana penzo zo changer ti première deuxième mais oza siko na accélérateur na embrayage ezaka na accélérateur donc pepele nga gutu makambo na gutu na za gutu te donc nga grand esprit on va être tranquille, hein? Pas de complexe. Donc, ça me dirait parce que je suis bien comme ça. Donc, j'ai ma famille, j'ai ma voiture, j'ai tangatik, j'ai ma mutu, donc c'est vrai ça. Le bac il est sous son moni, bat sous son handicap et matina mutu, au combien tu as mis si on est un peu dur, hein? Même temps, même donc pour nos parents, donc nos parents va dans la banne un peu, on est retardé, c'est pas facile, surtout en apôtre. C'est pas facile. Mais on écoute. Bon, d'autant plus que Nambo Cannabis on attend pour vraiment que est passé inaperçu souffrance wana, c'est l'argent de papa qui parlait. Mais bon, je sais pas, mais parfois bon, ils ont chance. On sait que l'handicap au Congo, c'est pas facile. Pas au Congo seulement en Afrique. En Afrique, oui, tout à fait. Les gens qui ont des destin, mais bon, il y avait aussi des Batoumoussous sous la famille modeste, mais ça allait, il faut qu'à courage, hein. Courage, il ne faut pas se laisser abattre. Mais non, tu peux. Donc, aujourd'hui, on est sans Congolo, Telmisi Bangon, Obi César, Ngadi, Nangansi, la moitié, Bangaye, Ataba Monangate, Baba, César, Ngadi, Ozomona. Donc, les alliés Ndengwana, donc, ils ont été handicap, ils ont été enfreintés dans la vie, Nangaye. Au contraire, donc, dans mon écoute, les avantages, les avantages, avantage. Vraiment, ça, merci quoi. Beaucoup. Vraiment, nous avons une émission avec amour. Nakanisi Kopesa Adi Londolé, grand frère propre, beau comme un Dieu, gros bisous, Yaya.
napesi ya Véro nanga mbote belé napesi wayambo première dame balobi Françoise Lusingamu, la femme qui dérange spirituellement, yemoko alinga babakisa la fille du guépard. Pourquoi pas bébé Mujinga honorable, grande sœur propre. Tozo continuer na émission nabiso. Mais puis on a mon côté a dit que c'est mon petit hein. Ah, mais une école maternelle. Vraiment. Mais une école maternelle, je peux bambata na simaso tanga bien été longtemps ba tanga na petit frère na ngai donc Patrick, mais on école maternelle nan de comment ya Félix, Chiseke di ba bengi Chichi. Ba tanga biso to. Ndenge ba beti biso pe ko na faire avancer biso na musalo. Donc petit nanga il y a César donc on a beaucoup de viennent des grands frères na donc on a la master il y a na Lublez Londolé que je salue d'ailleurs. Vraiment bonjour, il y a Lublez Londolé. Donc avant tout les kana na thème na biso ya suka na ningi na poser aux questions. Oui. César Ngani, grand nom dans le journalisme, dans le chronique. César Ngani a pesi bisonyo soba oyo a propulsé biso d'une manière ou d'une autre. Tozana ba di Londolé na sima ba journaliste minene ba kambi Paris awa. O biso to sepelaki, to visionaki, to talaki, to landelaki, to salaki pe na bango. Tant bomona biso ba leki na bino tozo ko sala ba émission, ba misusu bazo leka na ba polémique. Bamsusu bazolinga balandela nzela oyo ya respect bovanda rapé bolobi nini est-ce que bovanda rapé botongi pe biso ouais moni sikoyo bana ba sikoyo puis na internet et à vitesse donc batutu alinga bandika émission lelo alinga ye banaka les mêmes jours abande émission lelo alinga sala dona kofiolo mide alinga sala na wera alinga sala na jiba alinga sala na fali alinga sala na nani donc c'est ça les problèmes. Ce que je peux conseiller à moi, on a déjà bandaka la donc il le balingo tique la biso batique la raté na masolo batique la raté yo côté aux place et puis musala o ezaneti ya politique retraite ezate ti yo go lembande o biminde donc o ezate ke o komi bolembi ba driquer au mona bangwana ba fuko ba sana ti lelo donc tant ozaka kado makasi o yebi masolo puis après batique le place yo sugo zo masolo César Ngadi il faut ça na vécu César Ngadi il faut yeba masolo nini. Est-ce que ça la kana ko felo mide to wera to fali to Ferregola to César Ngadi to Adi Londolé nde yango vomande o se propulser ou bien on ko ça la émission na oyazanda na oyazana posa a passer message eza instructif pour muto azota la biso azwa moi quelque chose. Donc pour na moko donc pour na sana batuni sous c'est ça? Non, ça dit pour tout à l'heure on lobi bino bolingi kaka obo salena ko faire mide vitesse. Mais est-ce que ezaka ko sala na ba grande personnalité ndé en propulsa ka bato? Ah ouais mais eza expérience c'était ça neti asiko moni pour ça il faut ça avant ça la CV na il faut baye ba ke so sala nani. Les années de zoko ne luka musala ba otuno o so sala wapi. Siko po baye ba yo parce que neti ngai neti na bi ke donc mado chako sala ke mission bien. N'importe qui peut être ngana ko yaka ke mutu so moni oye o pese chance à ça nos mission mais moni ekomi donc regarde ko pour nos sala ke mission. Donc il faut na CV pour batu mususu moni ya rolinga asala na vedette munene pour les mususu batala yebele mais siko matière exalité. Parce que ouais, parce que moi j'ai plusieurs casquettes hein, parce que moi je peux faire des émissions avec toi sérieux, na ko ça peut na ba voyou, na ko ça la peut monsieur sportif, na ko ça la peut donc naza donc tout terrain. Donc siko batu au moins il faut vécu ata makamususu ozo sala mona mutu muso oza mwana muke ngo sala le mususu na ke parfois tout exemple ngo sala na VV qui a manga na mateta. Siko ata yo oyebi makamu VV va salate. Il faut ça la recherche. Sigo biso basala ba recherche. Basala ba recherche. Wayambo première dame alobi ya César abosa na kanga. Biloba penda ya César abosa na kanga. Première dame. Première dame abi ya César abosa na kangai. Est-ce que yepe muko msusu César to ko vanda pe au micro des jumelles to tiepe ya César na kati to
totuna ye mituna ya liboso ekozala mutuna oyo mpo na nini ye ntango ayokaka baémission no ayokaka ke omona mpe okamati otomboki mpe obeti mesa n'est-ce pas ntango ozoprésente émission il faut ozala docile. Ah mais yo olandi ngai ya l'émission yo assisté alobi kobosana te kobosana te toyiti aussi c'est émission kala te donc là il est 1 heure passée olanda yo moko émission donc ngai eza genre na ngai ngai achochocho moi donc j'ai la réponse aux lèvres soka buna kimbala moko talaka lion donc pour mutu muso akoya amoni ya mutu azosala émission nakobete boye ozalaka nie non so tokende mususu tokende mususu donc eza mpe kopesanga mpe permission madosha kona tombokaka mpe mais soki mutu ayeli na ndenge eza tempérament na yo mutu mosusu aza na tempérament moko ya ndenge mosusu akoki kotomboka te mais ngai eza tempérament na nga donc nazala ndenge wana moi je me laisse pas faire donc soki oyeli nga na ndenge donc ya je tu il est vous êtes nous sommes babi obebanaka mpe na bacombattant mwa eza te te bacombattant bana ndeko na ngambo na combattante président de la république tozali na combattante na beba na bango te donc idolo na yango ndenge na yebisaki oyo bacombattant nga naza bo na fula bacombattant baza wana bayebi bacombattant à Paris ngam na fula bango ngai bacombattant tozomona na ngam na ndopesa bango micro bamisukutu bakoka oloba te lelo bakoma oloba eza normal mais nga na fula bacombattant petit na nga yebi petit na nga donc volcan petit na nga volcan ye combattant oyo première volcan donc Pierrot était là première donc zongela biso volcan Martin Sali azana maki volcan azana maki azana mo petit na azana maki donc Martin Sali et donc Pacheli Mikobi donc na yebi masolo donc ba mama Congo ba Rex Kazadi na yebi ma donc bango siko metant tozali ko na ngana za na système de démocratie donc tozana donc ezali makambo kala siko doja to kutana siko makamba Félix to kutana so sika moko ezalaki donc tongai idée na ngai idolo na ngezaki na opesa parole na batutu ata batutango ya kala wana ya PPRD avant to comprendre bango faut to pesa bango parole mais kala donc ko pesa mututu parole te ndenge biso to bando sana bango bazali ka considérer que toza bango tango siko to bando pesa parole na batu mususu ya wana to ko beba na gamwa to beba na mais ya danger te ezali ka ben compréhension ezali pe da show a combien dimi ezali show c'est ngadi donc nazoka tellement lengi ozo solola et puis nazozala honoré yo le be wana ko pesa bango parole okoki ko expliquer ngai ko expliquer oyo azotala biso pourquoi la personne du Congolais a du mal à accepter la liberté de l'opinion de l'autre. Mais c'est ça le problème. Est-ce que explication wana okoki ko pesa yo mto oza wayambo ya musala oyo donc Congolais azana argumenté moni Congolais ceux qui argument ezata fingi neti ngba o vadio yo lokolo moko to ko bukango yo to ko boto lokan ngaso boto linga kan 100 kan na tambola na ngana azana pareil ya le so boto le kan lo baga o tambola te mais quoi ni yo kana mikana ya lo na tseka ba tuki ya lo la tumbola ka kipanga sute o ara yo na kiparote donc ngai do monate générique mo na salabo na zotombola kan na klebo kasi klebo wali ko lo bani simba générique dino mange simba ayebango donc so ezaki donc ndule na salaki ngo donc disque mbene na Tony Sabexi mais la beta Bexi c'est zanga ouais expliquez ngananu expliquez otala biso les amis de Mado Chako les amis de TV Bilengi Edino TV Bilengi expliquez apoipana bambote belé expliquez biso klebo wana donc klebo wana sikoyo boule moko donc wana tozana alembenza ale petit nanga il faut jamais comparer l'incomparable petit nanga alembenza mais bon na mona paye kala mais yandi marana eki donc bebani air moko boye petit nanga ndi gros bisous alembenza donc tant to bandi wana kombeza makasi tant donc bazo loba nanga moka donc bango bakansa siko moni batu oh donc moni ka internet ezalika internet pas biso to banda internet wana ba Facebook ezate to banda internet na i5 bi i5 ko oui tout à fait to chaka ba photo mais maluto ngo akufa to panza biloko na i5 wana ko to ba Facebook ezate donc bango siko tongo bazo attaquer bango mo siko mutu soka za na handicap ba okaza soko ba toucher handicap ne donc ba casser donc ba mo ba lobo ngai na zo singa bi do ba jo ba okaza lem su ngai
de l'homme sous la bombe à Cannes, l'homme sous la bien, pas tout et quand on a ton naninga bien dit, petit dinga, il faut changer générique. Générique, auto changer, on se regarde, na fongoli coffre, to kata tout va partir. Na fongoli coffre, na zo so bakane, moko ba mona ke na bakane belé. Pas après ce go bon abo, ah boule moka yebo, na bifo ozo nga penza so parce que la bande sanga, ayo faut tambola. O sala ga be misinga bi, oh. Ben mission na sala ke zane di sikoyo, donc journal télévisé. Et ça les comme na mutu, na makolo. Journal télévisé, sikoyo mutu présentera journal télévisé. Est-ce que mona ga tambola? Donc ça concept émission nga bien donc bango ba jona ba siko nga na ko tanga bien dit donc en tout cas to ça sikoyo générique moko bozo nga ndena otambola so na ye na bwaki kan na zubo pa na okanga mutu mo kati mba mo pupu na kangi siko kachi mbala mo siko mutu na kanga kachi bato ba yeba tezali petit na nga donc Pichu Vangu le caméraman mystique Pichu Vangu to na kangi kachi mba mo aganga klebo la bi klebo aganga petit gala klebo après nazo ango et puis mona ke klebo e comment netimi balé ba yiba inga sita liboso ba msuba ke ba créer mais lo suke pesanga songo ba créer iloko na kombo nanga bazo lia tisiko ba sala ba émission na bango ngai siko mutu na créer donc monke ba copiaka na ba yiba nga site wana uto ozonga te parce que le passé parce que nga grand prêtre Yama solo d'auto salicite parce que kala to zaika Congo mikili Congo number 1 na RD Congo FO RD Congo zaki site liboso o zaki domicilié na kata France ba Congo mikili ba Canada ba msoni donc site liboso to memi en petit na ngamo bo donc na zaku na baranki ne sous terre petit mo étudiant na banini papa na memi na la ba masolo ndeni ba lo ba après bou na tongo ka ba blokanga abenanga site. En tout cas, Maman Suzanne na Chili. Bah, sorti na Chili. Hein. Ah, d'accord. Ah, mais maintenant, comment on confond oui. Mado Chako est regardé dans la mondialité parce que n'a pas ça information ils assurent ils ont fait ça nzambe le kumu pour ils sunga yo zo tala biso. Vraiment to komi pratiquement na suka ya émission na biso. Donc avant on a nazo senga Edino Image Bilengi TV. Dans les lions de la presse, na Mado Chako na bino TV officiel, ba passer les biso, hein, moi, clip moi quoi, mon que moi na comment je namona elle chante très bien, namona. Kezia très belle fille, donc namona. Vraiment pour la seule gloire du nom de Jésus. Au monde qui donc azo sala moi ba clip na ye, azo yembela nzambe pour la seule gloire du nom de Jésus. Na linga na sepela kabatia ye parce que bana nanga baza témoignage munene. Et ya bolingo nzambe na bomo inangai Edino Image lancez biso moi il y a Esengo je manque les mots quand je parle de mes enfants Kezia NK Santo nyoso ya mo kiri wana bisu nyoso to sangani lokola banto mana losambo Santo nyoso ya mokili ya wana biso nyoso topusani lokola banjelo na loyembo liboso ya ngwende nayo
ndeko César Ngadi Cléboa. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi voilà. pendant très longtemps. Est-ce que Yaya... Enfin, déjà pour Cléboa, est-ce que on est d'accord pour aller qui nous mado chako? D'accord. D'accord. Donc. Dengo moninga lelo na komi pe boye na yoki ba conseil ya bino. Na très d'accord parce que on est d'accord te tongo sa émission te. Na d'accord et puis na ebi que na sima ya réalisation donc et d'une image panza sangwa Congo azali donc encadrement ya le choix mais déjà na za d'accord parce que oza déjà ozolinga déjà il faut aimer parce que ce que olingi au sala ba sacrifice ebelé. Voilà. Olingi ango et puis t'es télégénique, hein? Tu vois comment tu sors, t'es télégénique. Merci. Donc, et puis, aux arts respectueux. Au moni, banabasi, moussou, ba comprendre, donc, excusez-moi, quel caleçon, il est mbatté, mais élastique est si là. Donc, azo kendeka, liboma, donc, azo monakeye, pour réussir, il faut. Abima, qui a cette émission à Oyabimi. À cette émission à Oyabimi. Maintenant, donc, parce que au moins, il y a des choses qui sont entrées plus facile que Bisso. Bisso peut pas battre, Bisso n'a pas battre, mais mon mi peut battre, c'est comme difficile. Mais Bino tant battre la Bino Romado. Monde battre le Joana tout battre. Bah, boule na ba. En tout cas. Azo boule, sans goûter iba mankamuno, so za mari so ni. Ah boule, azo boule, tant azo boule wana yo siko, faut ça na technique. Gentillesse, c'est où moi ça netike à déborder aux ongiciens normal et puis de toute façon au yebi musala tu sors bien à la télé et puis na boepe qui toko donc pour battre chose au monde na télé mon monnaie bo ah tu on a faux jo ah petit faux petit donc au monde donc neto comme boza déjà mutumo batala partout il faut au yebandeng nos otambola parce que personnalité na makambu ya mukili ya yo moko nzoto na yo donc ce qui réputation na yo et baby pour na rattraper ngo ezalaka pas surtout bino pona mana bato biso ba mibale ba baka mobale wana de ndumba bona bo moi si il faut vraiment vous fier na nzoto na être gentil avec les gens donc yo penza na ebi que vraiment aux qui break moro bo mais en tout cas na bandoko tout na autre na ndo tout notre et dino na tout na trop et dino image ndeni chaque fois zoom ça m'a solo donc on a mon qui on est dit na CP parce que na bi que yo ne vraiment répartir boye donc parce que yebi déjà on a facilité à loba au moins ma solo za loba au moins ndenga na loba fluide donc zo loba donc so yebo loba te luka makamusus il faut loba vraiment sûr et certain que ma solo ça bien déjà bien. Merci beaucoup binomo boyoki grand prêtre César Ngadi aza d'accord donc local aza d'accord zaneti a signé un diplôme. Ah ouais, et puis moi, je ne fais pas des sentiments. Hein. Moi, tu sais, moi, je suis droit, si c'est pas bon, on ça. Vraiment. Si koyo, to komi na moment oyo, grand prêtre César Ngadi, alinga pesa yo, oyo zota la biso conseil. Par rapport, il y a ndenge to côté là qui na émission, hein, nandenge beti histoire naye, à partir ya histoire naye, alinga pesa yo encouragement, toi qui es en train de nous regarder. Pour nakoye bisayo que c'est pas la fin du monde. Que nzambe na biso ayebi yo et que le panier circule encore. Il y a César Ngadi, ceux qui okoko pesa ba leki na yo, ba papa na yo, ba maman na yo, bien que tokoko corriger ba papa te, tokoko corriger ba maman te, mais moi na buke pa betaka, mbunda pe, ba kolo pe, ba bini. À vous, il y a César Ngadi. Donc, émission, donc je vais parler karaté qui apprend à battre bazan handicap. Donc, il faut que vous assurez nayo ndenge na lobai kaka. Mutaye bio ko le kayo moko azate. Donc, il faut vous assurer nayo moko. Donc, il faut jamais ko désespérer na vie. Donc, il faut toujours par d'autant vous en bonne santé. Nzamba zo pe souffle de vie. Donc, ezali te que l'amour ko zo mona ra netike. Les alliés habitués de rien. Donc, moi, je connais ça. J'ai perdu 3 de mes frères comme ça. Donc, Noki, Namoni, Batundegi, Mutaza malade, a commis Nasuka. Donc, vie et alliés, et l'oga sakanate. Donc, Penza, Kozaka na courage, qu'on désespérer jamais, qu'on vraiment, il faut persévérer. Donc, il faut courager, puis si vous avez une idée, et quoi aboutir, attends un couple.
Soko yebi ata mama zolo ba et que simbate soko yebi que simbate pour le pas problème. Moi je suis pour la paix dans le ménage hein. Donc aussi mbate mais soko yebi que simba au sali au mona maman ban après à Rolanda. Mais ce qui est likamuno comme kaka jololo aussi mbate et puis moi je vais passer un message surtout dans les parents au bazana na bana na bango bazana ba handicap kulukate osala neti koyokola ke mawa ou bien mona neti ka osala eloko moko te non il faut la kisake que donc aza mutu neti mutu nyonso ozozwa ye ndenge mutu nyonso to azalaka et puis ye moko a comprendre attendez ba traiter nga bon to bozo traiter ye donc à part ezali bien te donc anecdote mo avant na 6 na koloba nga nazali na masa na nga moko boye donc tobotama ba age moko papa nazalaka ambassadeur na kansi ba yebi akufa pe fête papa Toumawa azalaka ambassadeur na Italie, États-Unis d'Amérique et puis azonga tant balongola ki ministre na affaires étrangères batika secrétaire général a remplacé ministre donc moi nana Eddie donc azalaki pe na handicap lui il faisait rien lui il était donc gâté nous akana peine son père était ambassadeur azo voyager partout donc azozalaka na bango et puis batikelaki tante kende kosalaka bamakambo ye monga so na yeka pa na bango au moins papa nazo ba regarde César comment il est courageux il fait ses trucs à lui bon mais il a bandoko bouger parce que il azali kana ndaku donc bazo gâté kana ndaku nazo sabino moko papa né akufaki et dit bazalaki na immeuble moko na Belgique et dit s'est suicidé pour bwana ouais na ba 6e étage à koya abamba na tinase akufa ye moko Monique donc neti vi na ye et sili donc neti ba parents baza sous tête parents papa zate donc Monique a ça sous rien donc bon moi question sur déjà azayi déjà qui azo se débrouiller na ye donc ezala bien nga nazo na féliciter master nga na Londres boka na la sawa na José Kano qui kakamene José Kano qui kakamene José Kano comme José Kano na Londres donc il paza mutandika mais donc il nettoyer moka net nanga grand esprit donc vraiment courage ezalaka na moto faut persévérer il faut koyoka soki oyebi ndambu mutango loba o alekio yoka oyoki ozuma yele na yo o compléter na oyayo apoke mais soki yo moko oyebi ke makambo na yo oyebi koleka mutu wana de faut siko ko prouver que oyebi en plus en France les années de école mususu te la bamboka mususu te soko oyebi lelo soki bato bana na biso banso ba mundela za raciste non mundela za raciste te po ba misu ba bepsa lelo so ba luka bac plus 5 le bac plus 5 la couleur à porter donc il faut toujours donc vraiment espérer dans la vie persévérer donc on a courage qu'aucun des temps que santé allait bien donc vraiment c'est bon quoi donc message qu'on a ça en tout cas merci beaucoup César Ngadi grand prêtre c'est moi qui d'avoir accepté vraiment mon invitation ça m'a fait vraiment plaisir et je sais que énormément de gens, il y a des téléspectateurs, c'est PLIP parce que les lesquels habitent la émission, il y a moi une histoire, na César Ngadi abete histoire na et que lundi ça atteint plus d'une personne. Toi qui nous regardes, vous qui nous regardez, osa chrétien ou pas, croyant ou non, olingaka mwasi na yo, olingaka voisin na yo, olingaka bana na yo. C'est ça qu'on appelle l'amour. Et l'amour, c'est lui-même Dieu. Les cas na émission na yo. Benga Luka Edino Bilengi TV. Yaka ko participer na émission oyo batu mingi kutu ba pesa ngo kombo vraiment balobi oyo nde vraiment dimi ya solo. Oyo za ko ya ko reconnaître que le souffle de vie est habitude te. Kolala kolamuka eza habitude te ndenge nzamba permettre ngai na César Ngadi to vanda awa to témoigner bolingo na ye kazali nzambe to bikisa bomo ya moko azali kotala biso ezali pona yo pona nga pona kombo na ye ezwa lokumu alors n'hésite surtout pas yaka to kumisa kombo nzambe na émission na bino moi une histoire nzambe akokanisela yo na se amoyi awa. Merci vraiment énormément d'avoir suivi cette émission avec attention, beaucoup d'attention. Et abonnez-vous massivement. J'ai beaucoup d'émotions, c'est pour cela il y a un petit peu de tremblements.
c'est de ma nature. Quand je suis émotionné, des fois je n'arrive pas à trouver les mots, mais ne vous en faites pas. Boya awa, nakoyamba bino vraiment na bolingo nyonso pour la seule et gloire du nom de Jésus-Christ. Votre Mado qui vous aime, qui vous estime, la Vénus de la République démocratique du Congo et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Les lions de la presse n'attendent toujours et toujours les colos. Et dit nos images Bilengi TV, Mado Chako TV officiel. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. nous bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko okela na Afrique me oza kotuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Chateau Rouge soko oye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 Ville Léon Bandiku wana okomona Global Femme Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour la reçoit la déronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, na Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petit colis, dans le express, où cela va des jours. Et surtout quand on a fait, on a fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que le monde a mis sur au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, na ndenge ya biso bata poto au l'équipe agence au jus DVD na yo au monde ndenge prestation et les kaki na kin selon bout na yo Bandiku Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso mpo na biso awa ezali rapidité confiance non sérieux Global Express rapidité confiance sérieux nga atikali biloko seko nake komitikanga moko na biloko